Mbote na baino so balandaka les pattes de la presse TV, bo s'abonner massivement na kata les pattes de la presse TV, beaucoup na bino nyonso ezali. Beaucoup de mon peuple sikape comme na kata les pattes de la presse TV, mama bino yewana pe na kata les pattes de la presse TV, bo s'abonner massivement. Vous avez pour ça ma solo beaucoup de mon na kata les pattes de la presse TV, bo s'abonner massivement na ko pe ko tika boité mon peuple ko le kapete comme peuple sikiye na kata les pattes de la presse TV et zo ningisa ye moko les pattes de la presse congolaise ça na pese bambote siga zali je salue à passant les pattes de la presse congolaise ça na pese pe bambote na ndeko na ngai o nyoso o bazala bazwa temps pona otala ka les pattes de la presse TV président Sami président ba libanda bambote na ngo bambote na yangwana na pesi bambote na nga epa ya Toyota Mokonza Lion bambote na yangwana na pesi bambote na ngai epa ya maître chinois na kata Londres bambote na yangwana na pesi bambote na nga epa ya Sylvie Makop bambote na yangwana na pesi bambote na ngai na ma copine nanga elali na kata Afrique du Sud bambote na pesi bambote na ngai na ma copine privée Annie Bonda na kata Orléans bambote na yangwana na yeli susu ko pesa bino mwa lisolo moko euti ko leka na kata na eleki nango na Congo mais muta pesa ngo azala na kata Paris moi si oyo batozo beta lisolo azala na mboka Aubervilliers bayebi Aubervilliers kana kata Paris awa moi sango auti Congo auti ko komisa ba famille ba parents na ye lokola bana misala na ye yango na ye poto pesa peka conseil po ba oyo balanda lisolo o bazana na posa bazo pe conseil ya malamu bozui ya mabe botiki parce que to kolo ba kanyo sote kato mama bi zo beta solo bozo akanyo so bo mima bokenda kenda nango te yango te moni ya mabe obwaki kitoko parce que toza pe na posa ya ba commentaire na bino ezape lokwa ba conseil na ba o bazo kende ba Kongo bazo comme ça bandeko na ba lokola bana misala batika même propre parents na yo mama na tata no ba boti yo okomo comme ça bango lokola bana misala mwana mwasa na aza na Aubervilliers azala bazana grande terre na ye donc lokola bango bazana na poto ba mama na bango na bandeko na bango mibale o bana kin ba komisa bango lokola bana misala na bango balela yana bazana bititi lokola bazo tonga na kin to boito ko tongiza ngo mabete mais okokomisa bandeko no lokola ba misala te yo soko vandika zobo yo kinina kuna kotela ngai soki ba maçon basisi côté na tindaki bango basala eza bongo te yana yo aotika la yana yo mona musala azama musala même be mona musala na yo mona musala na ko esclave na te ata ko esclave na te ata so futa kayembo ko musaye esclave na yo te okoma mona mona musala yo même biso na ba poto atosala misala pa ba mindele mais to zaka esclave ba mindele te ndele bazwaka biso ke mutu oyo aza travailleur na pesa respect pour akota nyongo pour fin du mois na futa yembo na mais biso ba congolais zaka so to zui mona musala to comme ça mona musala ko apela esclave donc ba mona yemta uti poto futa kabana futa kabatu ba mona yemba uti poto aye ko sala musala na ki azo futa bela misala amona bango lokwa esclave na bango mwana mwasana azana bitidi soka ke ka Congo no yeso kwa ya sali mwaka yende ka mona kaka ye ya yebi ebele ye kaka basi ye kaka ayebi ye kaka monaka ye kaka pesaka sokwa azaka na bitidi soka zo sasa misala kuna na Congo o mona bengi mama yo pe mama yo koma lokwa mwa zoba moko boy o mba misala na ngana o sasa na kuna na nini na ngai na lopangu na ngai ozoke notela ngango te e bongo siko soki bana misala na nga baza kuna bayibi mama bilo no futa est-ce que mama na muta tinda ko samsa ndako ngo zo sasa misala ezape ya mama na te mama na azana ndako na ye wana eze ya yo zwa swe ya lopangu na yo parce que soko moni ke okosala misala ozeli tangu yo okokitaki oke obengi bana misala basale lo misala ezate ke mama na okoma kobenga mama na zobo yo mama kende ko tela ngai na tinda ko bambono ba mama biso babota biso kapo basito salisa bango basalisa salisa bango mama sali devoir na ye donc mama devoir na ye asali asilisi siko komi tana yo siko pe ko sa devoir mama po pe bano yo zo bota et que comme devoir na bango na temps pe ba ko le pe comme ko bana pe ba ko salisa donc ozo sibi ko sala to boy to ko tongeza mabete donc ozo sibi ko tonga na Congo ye baka yo pe ko sibi ya ko contrôler ka ba mabiloko no zo sa na Congo ya te ke yo zo sa na makamyo na Congo kuna ka mama za zoba te papa za zoba te bandolo baza zoba te o mama bazo yi banga kuna soki bazo yi ba parce que yo ozo traiter bana misala mabe mona musala ba traiter ka yelo ko la leki so ozo bercer pe moi musala o so pe musala malam moi musala so ozo ka ozo torturer ozo finga moi musala musala malam te ba sa ka musala ya ko yiba yo ba sa ka sima ba ko yiba yo
sable bakoyiba yo ba fer bakoyiba yo ba otila misala parce que oza wana kaka ya kofinga yo soko zwika bana msana telefone ubano finga ubano kofinga kofinga eza yango solution te komona bana misala lokola biloko pamba kozwa mama na lokola kopamba mama yo pesa zoba kofinga mama zoba mama atakomi mukolo azalaka mama balobi mama mukolo zala na ye mama moyibi zane mama ndoki mutalibo mazala na ye to ozofinga mama na ozoba oyebi biloko to sala ka balobi efutaka ye ko futaka yo peka un jour efutaka yo peka un jour mama na yo bo aboite esengo mwana nanga azotonga mena esengo ana pa yo pe mwana zala na respect na ba parents na yo respect na ba parents zate yo lokolo zotonga omoni ba parents lokolo eloko pamba oyebite ba parents pe ba bote ke bango pe batonga kapo lupongo ba parents bavanda muto sombela bango te basomba ngo bango moko basomba ngo bango moko bango batonga kile yo kuto zela kite po bayaka babenga pe maso pe zo bate po à l'époque ton maso zo tonga bazo pesa respect le lokande ba moya le lokomo kapo muto zo tonga ndo ko mona lokola zo ba non to mona ba loka bazo bate wala pe omona na masono so bengana ozo fingana aza responsable na ndako ne aza na bana aza na mwasi o azwa kasa aza pe na famille epesa ke respect ba bi ke tanga ke kotonga kuna retour na arozonga na mbongo yango no mona keza misana na bango il n'y a pas de son métier yo moni masono zo sala musala na eza métier na te c'est ça métier na iti métier ne aleta ka famille na ye métier ne atangi la kabana na ye ya classe métier ne aleta ka bana na ye bilamba kana mbongo wana métier ne aleta ka bana na ye donc quand c'était maso so ka zo samsa na ye azalo ko azoba kizengi ayeka ka sala kei donc ameni masanga ayibite ka faza na alese mbongo na ngana funa ke ne tikala bana yo soko utika poto ye okomisi maso ko azoba mama na ko finga papa na ko finga pona nini bango bazo kenga lupango bien te bazo tala ka batu bayiba ka bon mama no faza na la ka lokwa sentinelle non mama ko na mama pasana ndako na Congo pe bangunge tonda nabi mama bio betango parce que yeso ayeka kini amona batu biloko pamba ko finga ko luba betango avant la fille ngava na Aubervilliers bapesinga kombo na otanga te mi avant ndaka na Aubervilliers soka keki na mona katata na mama na eloko biloko pamba na bandeko na mibali kutu basiba bayana bango yebalinga na bango kutu yekote soka yeba bien etalier biso biloko ne to ko kipango te ya mona batu biloko pamba po yake na poto to bateke to bake poto za paradis te biso batu to na poto to koma ko abiser poto za ka paradis te poto za paradis te to ko mona ka batu loka to ko mona kaka bandeko na biso mibali lokola biso to zwi chance ko ya poto bandeko na biso mibali bakoma ba excel biso non poto za paradis te poto za ka place moko nzamba komaka kombo na yo ke yo penda o tali ko na mboko nzambe pa yo ko salo grâce o tali ko na mboko me komona batu loka bazoba te komona bandeko no excel ko zo komona ba parents loka bazoba te po yo po ke de poto wana pe so ba parents ba contribuer ki mais loka ba parents ba komi mikolo e komi ka nyoso ya mabe e koma ba parents ya malamu no oyeba ngo suste bola mu papa parents no basala oyeba ka suste e futa ke suste e komaka mama na baza bazoba na papa na te bazoba te nisi bakomi na bango mikolo bango ko vendre ba masote bana tongo tipo po batala bango kaso bayiba ki zelo ube bayiba ki sima amen non eza musana bango te ya musana bango te soko lingo ko sisa musana na kisasa loko yo zo manquer ba parents no respect moi so avant na Aubervilliers yo kende mukolo o yo ko mona za après yo moko vandi bango un mois ba saleli yo koto na ba matite koto na vana un mois ba matisa koto kuna vana 2 mois ba matisa yo moko tikala ko sa misana o ko finga ba parents na yo o ko mona batu loko pamba o ko mona ko ba esclave na yo si ça musano yo moko to musano oye na poto tranquillement biki koto na matite na kangi lupango na ngata ono ya susu na sisi ya suka komona batu komona ba parents lo kopamba te to yaka solo kapiso batapoto to yaka poto yango moni biso batapoto bato ya Kinshasa bakomi ko éliminer biso kana maloba na biso na munoko na biso na vanta poto to kende ko to bosana ke to uti pe kana Kinshasa wana yango mona kana biloko ko leba tio kaka cho alonga pa lebi biso le panga opa azotonga biso mo to kovanda nango il faut to lection mona ba o mona msuka bandeko na basele le pe likite poka ba longo la yo babeti yo mbasu ne batila bi batili bino ba pozona ba message ko sala bino kuna po ani munoko na biso pe batapoto to yebi ko batela ngote tango so lingo ko sali kamna sasa yeba nenga ko batela munoko na yo yeba nenga ko respecter ba mikolo oyo kuti kuna na Congo parce que ba to kutaka na Congo to akasu mentalité moko to koma mentalité différent bobo mona ka bango za lokwa poto so lokwa paradis OK poto so lokwa paradis te yango na faut ozala bo faire attention tant ozokende Kinshasa to ça ça misala komona batu loka bazoba te bande kona pe baza o baza na Kinshasa wana baza pe batu lokola yo baza ka pe ozala ka pe lokola bango ozwi makasi OK poto ponza basungi bango lokwa nza mapesi bango so okende poto te ba faire vaccin o tiki ba vaccin o maka bango tango no so respect
bo bandeko na biso apoto botika ko manquer batakisha sa respect yango bandeko na biso kisa bazo boma biso en plus bandeko so poto botika ko sala ka avantage soko ke kishasa avantage eloko mo ko sala kate soki oyeba ki on eza source na yo tika zanaka sempa ozonoka sepa ozokende mutu nyonso ozomona ka mutu yo moko oyebi kolinga te bato batekisa batikela bato poisse okoloba ngo na nalinga te parce que so bina na oboma batekisa batikela bato poisse tongo yo zolinga obanga bango batikeli poisse na tongo ozonga awa okoma na ba problème ebele na vie yo fo ozama yele na batakishasa baviva na sagesse te bamona kaka bamona ka lelo bamona lobi te yo siko tongo yo zokende Kongo fo ba ko vivre na bango na sagesse po yo mona ka lelo zo mona pe lobi bamona ka lelo to sili lobi pe to kozwa okay lobi ya lobi to yebi to lobi mutayebi on ka nzambe po lelo makambo to koma ko mona lelo makambo no so to ko mona mabe yango pe koma na wana l'église yango faut faire attention même à tous aucun d'église faut faire attention pour ba pasteur bazote ya biso ba pasteur à aubergine ba pasteur à solo neti papa nanga papa pasteur Kalambay papa Carlo Kalambay ya église même ye penda ko papa nanga penza ye penda atea kabiso penda ko banga Yesu koluka bokonza likolo na mama nanga mama Anne Kalambay be ex bête sauvage wana mama abiso wazote ya biso bokonza likolo penda koluka koyeba koluka Yesu na bosolo koluka kobanga kotambola na Yesu kobanga penda kotambola penda zo banga pepi na tambola nanga po Yesu azala pembeni nanga po batakisa mi bakenda na bango azokende ngulu azo bateke funa mizi papa na makila na Yesu lolendo zo sala na est-ce que yo omibombaki lolendo zo sala na est-ce que yo mibatelaki lolendo zo sala oyebi bato yo zo sala lolendo ka bato yo botina bango tata mo mama mo ko sala bango lolendo bako bazana technique nyoso bako zona ba avantage ko zolela bango kuna Kinshasa yango to yeba ndeni to kende Kinshasa to tika ba avantage na biso poto na Kinshasa pona poto po ba avantage ate to yeba lemso ta Kinshasa to ba yebi binote po yo koma na ko déjà poto kala onusu ko zo na Kinshasa kuna ko zo tonga okoma avantage to tika ngo mutu so na Kinshasa so ka ba to mutu so aza na poto ko so le ba bomba mbongo na tonga au tonga na ye bato musu baza ba on a posa ko tonga te parce que ba moni mi poto yo ka ba histoire déjà mutakene na Kinshasa so ba lupango na 50 millions bandoko ba ni ba boma ye abi lupango kuta pa ba na somba na sombi te bongo so na sombi lupango malamu na azonga na mbongo na ye pona ka nini bato ya Kinshasa to yeba kane ko batela minoko na biso to ba ko batela minoko na biso to yeba ko mi bomba to bomba ka pena nzamba bomba ka biso batela langage ya soso to Kinshasa nga na suki na nga wana soki Yesu azongi te to komona na biso lisusu na lisolo na beti ya mbala sima na yeko pesa susumbote na bandeko na ngai oyo yanga to yeba na bango to tika na te tango ni sala na bango na pesi non ye moko le pas de la presse congolaise ye moko babote na yango wana na posa ni le pas de ka yo papa yo ka yo mokonzi ka yo mo papa le pas de la presse congolaise babote na yango wana na tiki bino ya mbala sima susu soki nzamba mokili ekufite to kuta lisusu na lisolo mbala sima bye.